Mai mapeto mpona bomeli mazali mpasi na mbujimai nzoka nde engomba eye ezingami na nord na mai ya Muya na sud-ouest to epai wapi moi mokotelaka na mai ya Kanshi mpe na est to epai moi mobimelaka na mai ya Lubilanji. Lisusu na se ya mabele mai mpe mazali ebele kasi na mikolo miye bana mbujimai bazali komona mpasi mpona kozwa mai ya bomeli. Bamama mpe bilenge basi bazali ebele mikolo miso na nzela bassin to bidon na maboko na boluki mai. Bapompi na baborne fontaine nyonso ezali ya kokauka. Mai ezali kobima te bambula eleki ebele. Na bapompi ndambo eye ezali kobimisa mai bato batondi. Moto na moto azali kowela azwa mai na lombango. Kasi ba oyo baboyi kolanda molongo to bazali na mbongo ya kosoma mai ya pompi te bazali kokita na mai ya Kanshi, mai ya Muya to ya Lubilanji mpona kotoka mai ya ofele mpe kosalela yango. Bazali kobanga maladi ata mukete. Tozwaki matatoli ya bamama baye. Mai mazali kobima na pompi te yango na ye awa na Lubilanji. Tozali komela mpe kolamba na mai maye. Mai mazali na pompi te. Na ye kosukula bilamba na kotoka pe mai mango mpona misala ya ndako. Mai maye mazali na ba mikrobe ebele. Bato basalaka busutu na bango kaka na mai wana. Tozali na pasi penza. Na ye kotoka mai yango to komeleke mai mazali na mbujimai te. Basusu bakumisaka nzambe soko mvula enoki nde bazwi mwa ndambo ya mai mpona misala ya bango. Basusu pe bazali kosalela mai ya mabulu mai batie kisi te na mabota mabango. Dokotolo Jean-Pierre Sumba Katende oyo atali makambo ya konongono ya nzoto to médecin épidémiologiste na division provinciale ya santé na Kasai Oriental ye alakisi mbeba ezali na bomeli mai oyo batie na ino kisi te. Dokotolo Jean-Pierre Sumba apesaki biso ndimbola. Devient aussi un danger, et même un danger permanent. Surtout lorsque nous n'avons pas de l'eau, comme vous le dites, qu'on n'a pas de l'eau, on recourt à n'importe quoi. Mai mabendaka mbeba tango mazangi na mboka. Yango tobandaka komela mai bimela mela. Mai ya komela esengeli mazala peto. Soko to komeleke mai o batie nanu kisi te ekobendela biso maladi ndeti pulupulu oyo ya kolera oyo ebomaka bato ebele na mbujimai awa. Ata mai ya mvula to ya mabulu liboso ya komelango esengeli kotia kisi na kati to kotokisa yango. Cette eau il faut l'avoir et il faut traiter cette eau soit par la cuisson, c'est la voie la plus facile pour que cette eau devienne vraiment potable et qu'on la consomme sans beaucoup de difficultés. Kasi pona nini mai mapeto mazali pasi na engomba mbujimai bambula na bambula? Didier Claude Mbudi Lelo Mato ye azali mokambi ya kompani ya Régie des eaux na Kasai Oriental alimboli. Un problème énergétique la plupart. Donc l'énergie électrique pose problème. Ya liboso tozali na eteni ya mabele oyo letiliki ezali pasi. Ya mibale bamasini oyo tozali kosalela awa na Kasai Oriental enuna. Esengeli bakonzi ya mboka batala likambo oyo mpona koluka bamasini ya sika mpo population azwa mai na pete nyonso. Pasi ya boye ezali bipai biso na mboka na biso. Et ça c'est le cas de la plupart des villes ou des cités de la RDC. Atako mpasi wana ezali mwa eliki mpe ezali mpo kala mingi te bayimbujimai bakobanda kozwa mai mapeto mikolo nyonso na bapompi na bango. Tolanda lisusu Didier Claude Mbudi. Il est prévu aussi la construction de 2 châteaux d'eau à l'entrée ici au sortie ici vous voyez. Pona kosilisa pasi ya mai na Kasai Oriental mbulamatari andemaki kosalisa Régie des eaux na botongi ba château pe ba borne fontaine awa na mbujimai. Mosala nyonso esi esili etikali kaka bamasini oyo ezali na mboka bapaya eya kala mingi te ezali kokoma. L'installation des groupes motopompes on attend d'ici là qui vont venir. Na bozeli mai wana na bapompi ezali na bana mboka bayeba biangami awa na kombo ya lemai bazali kosalisa bana mboka bazali kotoka mai na bapompi batie na babidon pe bazali kokumba ngo na velo mpona kotekela bamama baye bazali na makoki ya kokoma bisika mai mazali te po bizali mosika. Toyoka boko na balemai. Tozali kotekela mai baye bazali na makoki ya kokoma bisika bapompi ezali te. Mosala mwango tozali kosala na baninga mpona kosalisa bamama. Nangonga eye bayimbujimai bazali kozela na ilike inso mai mabima na bapompi na bango mikolo na mikolo.
Uto Mbujimai, Richard Mukendi, pour na VOA Lingala.